www.congofrance.com. Mobali na yo moko na ndako oyo abala yo mais po monike azozwa basi mususu libanda olobite na kanga na kisi na yo ki balobi zakalaha eza kisi oyo ebimi na kini libanda te il faut pas kanga bango na kisi wana po libala na eza malamu po soka kangi papa te papa miso zaka libanda bali komona basi libanda te donc solution za que non to kanga bango na zakalaha po papa ba bouger lisusu te. Eza solution ti. Solution yo kanga papa na zakalaha oyo ebimi lelo menga na ebi kombo moko oyo ezo kanga papa po afana na kati ya ndako eza kombo ya Yesu. www.congofrance.com. Bonjour et bonsoir chez vous. Je me présente, je suis la sœur Gracieuse, la présentatrice de cette émission dans congofrance.com. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir les mamans ici au plateau congofrance.com pour parler vraiment de maman. Le lot tongito lo ba maman, toye ko blamete, toye ko ba mabete, mais toye ko sunga ba maman oyo baza un peu na erreur, ba maman oyo ba bungi moi mukie, alors toye poto solo la mukie dans l'amour de Dieu. Toyambi lelo maman pasteur, yemoko on s'est présenté, elle est juste à côté de moi et nayambi lisusu deux sœurs en Christ basées sur pembe nanga oyo bako passer na biso ensemble émission o. Sans plus tarder, je veux recevoir les mamans. Bonjour maman. Bonjour maman Grâce. Oui maman, comment on nani? Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masi ya ngai kombo na nga maman Gel. Maman Gel. Maman Gel na toza na Lyon. Maman Gel na Lyon. Na Lyon, l'église Tonga Nouvelle Gloire. Voilà. Et juste à côté, nous avons na maman Moussousou à se présenter Isusu Yemoko. Bonjour maman. Bonjour. Oui, bonjour bien nommé. C'est la sœur Lisa Landou. Donc, tu es pour participer à l'émission Oyo Poto Meka Mke Kosola Naba Maman. Merci beaucoup. Et juste à ma gauche, il y a la maman pasteur. Oh, toyambi lelo oroide biso lisusu toyeba nini oh il faut to sala. Bonjour maman. Oui, bonjour. Moi, je peux me présenter. Je suis la prophétesse Bibi de l'église Mission Évangélique La Nouvelle Gloire. On voulait parler un peu de la femme, l'identité de la femme, parce que c'est très important. Je suis fière d'être là et de parler. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous voulons vraiment présenter l'identité d'une femme. Coucou, je vous aime beaucoup. Vraiment, maman Adolo Bango Azapona a aidé ma maman. Je le répète, on n'est pas venu pour blâmer parce que bah émission sous ces salama ezo kabola. To comme dit ko kabola, basi o baza na poto, na basi o baza na Afrique. To comme benga ndeti moi sur afana na poto, na moi sur afana en Afrique, mais tozo bossa na ke bisonyo surtout toza basi toza ba congolais. Donc biso tozo kabola te, toza na pona to aider basi baza na poto, même temps to sala pona basi o baza na Afrique. Vraiment Toroloba, vous pesa biso attention na bino, vraiment beau attendre na bino ya oyoka parce que oyo surtout Toroloba na kati ya plateau oyo na osepela mingi soki maman oyo zota la biso okozwa vraiment moi partie na yo ya muke o ekoede na problème oza na ngo na couple ou et place nyosu ozali na église ozala pe maman pasteur okoyoka pe o maman pasteur akoloba eko aider yo vraiment que Dieu, je crois que Dieu vraiment va vous bénir. Bon, Narubana la maman pasteur, parce que il y a vraiment maman pasteur, poser maman question. Tout ça l'émission où pour aider vraiment ma maman. Aider ma maman au bazar yako bazar perdu. Ma maman au bazo yeba sous ndenge nini yako salate. Parce que to ingai na yebi na Congo ezaki Congo o ya mabondeli. Donc si on a le Congo, c'est parce que biso souhaito uti Congo. Congo ezaki ya mabondeli. Congo ba maman bazalaki prière. Ata matata ezalaki ndenge nini, même na foyer na ye, même na kati ya famille na ye, babanda ko kende toujours na église. Mais lelo oyo to komi komona ba maman ba komi na nganga kisi. Ba maman a komi na ye son footiste. A commencé là oyo no stu oyo ya eya nazata kunate. Nini et au biso par là nini exact arrivé eza vraiment nini le quoi yo pose à maman vous a marié aussi
je pense que okoki ko aider pe ba marié au bazolanda biso. Ah oui, merci Mingi, la sœur Grâce. Na roki koloba quelque chose. Tom Nabiso vraiment on a préparé une émission à l'élo. Ya kolobe la ba maman ezali que la femme a perdu son identité. Si aujourd'hui nous voyons que les femmes sont l'objectif c'est quoi? Parce que la femme a perdu son identité. Nous allons retourner dans la parole parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les problèmes en question, tout c'est la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Proverbes 18, verset 22, la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En réalité, maman, quand Dieu a créé maman, tant on zamba sali moisi, atiaki bonheur kati na moisi. Nzambe atiaki eloko moko oyo eza kati na mwasi o mutu nyonso mobali quelque soit bana bako bénéficier. Alors mwasi aujourd'hui la femme a perdu ce bonheur. Quand la femme a perdu son bonheur, elle ne connaît pas les seigneurs. Qu'est-ce qu'elle doit faire là, c'est grâce? Elle va partir constituer des féticheurs. La femme peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, une émission où yotoye kolaksa moi si ceux qui ont bungi saki bonheur na yo. Quel que soit moi na Congo, quel que soit moi na Europe, quel que soit en Asie, nous tous nous sommes des femmes. Alors quand Dieu nous a créés, il a posé quelque chose en nous, le bonheur. Maman yozo le lananda, yozo tala émission oyo, quel que soit en France, on les liming, mais na eko ebisa yo année au 2015 oza maman bonheur. Mais pour zwa bonheur yango, il faut yana makolo na Yesu. Amen. Vraiment, vraiment, merci beaucoup maman. Maman, le 2015. 2015, 2015, il y a changement. Il faut tout changer. Maman, oya banda komo na kenazo kenenda kwanganga po asa la makambu oya mona ki ke ekomi ezoye la yesu sunanda kote. Par exemple, maman obazo kanga mibali. Mobali na yo moko na ndako. Oyo abala yo mais po monike azozwa basi mususu libanda olobite na kanga na kisi. Na yo ki balobi zakalaha. Zakalaha eza kisi oyo ebimi na kin. Kisi wana pe ekomi en Europe. Bakomi kote kango basi apoto pe bazobenga parce que nayoki azobenga nazape la besoin zakalaha ndeko na epe asombi zakalaha wana po atindela ye yango na poto akanga mobali na ye ya mobali ne ya libala. Mobali na ye ndako patience ezalité par là maman Élisée omona eza ndenge nini eza normal mobali na yo moko po omoni ke aotala tala moi ba petit chéri moi boye na nzela ate nazo kaza kala ha oyo natia comme ça amona ngaka donc oya balabala mona ga libaya pona yo na esika wana omoni yango eza normal ou comment ben pona ngala mona ngo eza normal. Pour l'anglais normal parce que à mon que solution na yeza que il faut akanga papa parce que le ko la zakala na Congo les ont régné donc maman va moni que solution ça que pour papa va sou libanda te il faut pas kanga bango na kiso na po libala na yeza malamu pour so ka kangi papa te papa mi zaka libanda bali ko mona basi libanda te donc solution ça que non to kanga bango na zakala ha papa va bouger les sous te pour azala yanga moko parce que zana mibali mususu pas zo ba maman que kanga nonga kanganga le quoi bolingole ki kanganga maman pasala ni akangi papa zakala mote kanganga parce que na moni que pona nga zakala ha eza solution donc fona kanga papa na zakala ha oh ah ben oui oyoki maman baby là par là na koki ko répondre sœur eza solution ti solution yo kanga papa na zakalara oyo ebimi lelo menga na ebi kombo moko oyo ezo kanga papa po afana na kati anda ko eza kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu ndezo kokanga soki yo lelo oye ne mission zoko lobake zakalara c'est que tozo pesa ngo puissance kombo oyo zoko kase nyonso la Bible dit il y a un seul nom qui nous a été donné en dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est ça le nom qui donne la solution. Si tu veux attraper ton mari, ce n'est pas zakalara, il faut que tu reviens vers Jésus. Soko ye pa Yesu mbasi obande kolanda Yesu bazayaki kolela Marie Madala alandaki Yesu nde azwaki solution tika zakalara tika nyonso ma sœur Yesu nde mutu akopesa kimia na kati ya libala na yo. Maman nayoki likambo lobi ke non to ya kati na Yesu oui naza d'accord pour na ko ya kati na Yesu mais kotala makambo ozo lega kati na monde
tozo kende tina kata l'église tozo mema ba papa kat na l'église mais tozo mona que nos solution ezate kat na l'église tozo trouver solution te kat na l'église parce qu'il y a toujours la confusion na kat na l'église yango pona nga la monique nga zakala na monique non ezapeza omoko ya bien ozo régner na Congo poto kanga mibali na biso donc ba bazo sala nga na monique bazana bango na raison bakanga ba mibali na bango na zakala ha parce que ce total mibali na biso bazo kende na mboka kuna na Congo so ba komi kuna na Congo zakala ha kuna ba mama soki ba chili papa mo eloko likola mesa bongisi li table bien là papa kangami kuna nga mobali na zakala ha mama Lise alobi akanga mobali na zakala ha eza malamu pona ya Bible ya Yesu yorumela mama Lise tolo babongo ya Yesu yorumela parce que bana na Nzambe tozali kati na Yesu liloba na Nzambe eza koloba na biso. Tango yo yen église, mon peuple est détruit. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Batu bazoya une église, balingi kozala enseigné. Enseignement okoko ya na kati église ba msu bazo ya église ba yebi sens ya koyela église te tango yozo ya église il faut yeba parole. Jésus a lobi na Jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Ce qui le libala nos a liberté parce que ozo luka ko connaître te il faut yeba makomi kotanga liloba na Nzambo ye église ko binaka te lelo tozoma bazo en église baza kobina bazo ko comprendre makambo te yango makambo zo beba zonga luka enseignement soko ye en église ba affermir yo parole de Dieu oye ba identité na yo en tant que une femme et mobali na yo pe ayeba identité na ye en tant que homme moi ça doit place ya mobali te mobali pe azo place ya moi cité confusion totale moi si azu place ya mobali azu place ya moi si yo pe mobali ozondi mabakanga yo kendo ko luka lo sambo mema mama na ndako ya lo sambo boza l'enseigner bino mibale yango na koki ko répondre bino l'église tozo ya mais tozo linga kozala enseigner te balobi papa luka pe lo sambo soko moni pe papa na nzelo zo mona ba mama mususu ka ndeti mabaye eza pe normalité il faut yo pe o luka église luka pe lo sambo luka pe o prier charge nyo so pe papa mama ba mama pe ba mona mama na bokata ote po yo le ba papa akomi mona libanda yo manière ozo le bela papa na ndako bokomi ko mata lelo yene Europe ou bien en Afrique olingi susu ko respecter papa te na kati ya ndako papa ko sala nini mikolo nyoso ko kota na ndako bwe okomi ko gangi mama olio la kisa papa tendresse ola kisa papa manière à koloba maman zana ngoli soute papa rosani abimi libanda miso komi bye bye soki yo ozoko lobela papa malamu ozoko tosa papa ozoko la kisa papa makomi papa kotala libanda te mama vraiment maman Véro maman Angèle Nikolo bako makamama Elisa lobi ka tout à l'heure. Pona moni ke zakara soki zakara wana e zakara e banda kala. Banda soto banda ikoko. Donc maman seli yo yebi zakara. Na yebi na kate parce que na no mona mabala mususu mona baza basi mibale. Mona papa linga ka mwasi mususu. Mboko linga kate. O aka mwasi wana asala kisi. Donc kisa mona moni banda na ngokala. E banda na ngokala na mabala banda kala. Boko mona papa za na basi mibale, yebi satu. O mona papa na ndako ko linga mwasi moko wana. Ba mama mususu ba nini mwasi wana sala kisi donc bango bana ko mona kisi wana nzela mukuse donc soka ke ko lukanga zwi kisi wana monike nzela mukuse ya Yesu eko umbela ya wana vraiment donc ngana moni eza lokola eza ndengo wana nzela mukuse na ba mama bazolinga nzela mukuse bazolinga nzela Yesu te balingi nzela mukuse po ya zakara soka ateli papa ko pesa ye mbongo papa ko pesa ye oyo kolinga moni ya Yesu eza mukuse ya wana ya ba mama bazolinga ke ya Yesu ezongumela babike tika tokende nzela wana mama zalaki na moya mwana eza koyinda donc eza ya koyinda zakalaha maman bibi alobi non maman Elisa lobi oui non et maman Elisa lobi azane d'accord mama na koyebisa o yaka kati na Yesu akoki koza d'accord parce que azokotela basi misusu mais lelo mutu akeli mwasi eza nani eza Nzambe tant akelaki mobile na jardin dedans le but il n'est pas bon que l'homme soit seul eza zakala ram de créer moi cité Yesu nde mutakelaki yo tant akeli yo
zonge pa ya Yesu akelaki yo olobi papa lelo oyo azoyo kangaite mba papa lelo oyo azokipe bana te Yesu olobi nini zakalara ezui place à Yesu na ndimite tozonga kati na Yesu solution ezawana yebaka kolambela mobali mama yebaka kobongisa mobali mama manière ya koloba mama kozwaka likolo te likola mobali oboti na mobali bano komi kokabola bana na mobali mama mikitisa la Bible dit femme soyez soumise à vos sa femme et puis côté mususu balobi la femme a ndeti bonheur l'homme a retrouvé bonheur so on a comprendre bonheur wana eza femme siko basi wana o bazo sala bongo on dirait baza esusu na bonheur te ba perdre ba bonheur na bango c'est ça siko basala ndenge nini po ba retrouver lisusu bonheur oyo ba perdaki o ba komukangela batina bazakala basi ba osala esusu makambo ezalaka te basi na ndako ba osala esusu misala te basi ba respecter esusu mibali te par là nangelo ba engelo la que bonheur ezali lisusu te parce que ceux qui moi sango aza na bonheur a continuer cause la femme soumise mais ezali lisusu te siko ba maman o ba so sala bongo il faut ba ça nini parce que maman disait awa lobi inzambi Yesu ya Yesu ye alingi makamwana te ya alingi kaka ke ka zakala ha siko oyebisa biso nini oyebisa ba maman nini basala ndenge nini bonheur yango babuka kango na Bible ndenge tozotanga Bible boye otangi kaka retrouver bonheur comment ça se passe quelque part la Bible nous dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos alors si tu es fatigué c'est pas le fait de partir chez le féticheur pour trouver la solution c'est de revenir vers Jésus. Il faut que tu reviennes vers Jésus pour trouver la solution. Alors, il y a beaucoup de femmes, ils ont perdu le bonheur. En perdant le bonheur, tu peux revenir à l'église. Alors, à l'église, on va t'enseigner sur la patience et l'humilité et la soumission. Parce que la Bible dit, la femme, elle doit se soumettre. La soumission, c'est très important. Quand tu te soumets à ton mari, même s'il est méchant, il va changer parce que la prière répond à tout et aussi entrer, se donner en Jésus, la vie de prière, c'est ça la solution. La vie de prière, ta manière de parler, ta manière d'aborder ton mari, tes actes que tu es en train de poser devant ton mari, c'est ça qui sera la solution pour toi. Maman habite exact. Ba acte na yo zo sala, maman ba acte zo salaka. Ata na église, et ça la maman o assemble la raté. Et ba acte zo sala yango ezo sala ke ba papa ba kende to kenda koluka ba zakala ha ata bino moko. Zakala ha wa les biloko na biso te. Ba congolais, bo telema. Ba maman to lamuka. Tozo ndenge to zalaki ba maman lo sambo, vraiment. Toza ndenge to komi ndenge nini. To komi na niveau au ndenge nini. Ba maman il faut pas réfléchir. Ba maman to réfléchir. To komi awa ndenge nini. Na maman muso ba komo pesa idée ba komo pesa ke raison musala misala otozo sala biso otoza na poto musala eleki 5 heures ozongi butu makasi akokosa musala te na métro na Paris na moni maman mo ba sala matembele mais je peux ça la matembele na kati ya métro alors ça la matembele obi na ça na nga matembele po na ndako na okeka bona kati yango na lambi mbala moko papa azu allié maman Angèle maman na bungisa bonheur na ye bonheur ezate kati na ye abungisa bonheur na ye donc maman lobita moko bo albiki so maman toza ba bonheur ba papa donc maman na za na bonheur te kati na ye Diko maman wana il faut le bonheur sikoti il faut le bonheur ndenge maman lobi tout à l'heure amike bonheur on faut y en église oyo ka mateya bonheur on faut y en église pour tanga bible bonheur on faut la femme sage ya wana ndo kozwa bonheur na yo maman dit ça d'accord mais d'autre part on a cause à la d'accord d'autre part on a koki cause à la d'accord te na makambo obozo loba parce que donc biso toza libanda nazoloba parce que tant tozoloba awa tozoloba kati na Bible parce que il y a aussi des gens au bayebi nzambe te parce que elo nini ekotinda bango po baya kati na nkolo parce que soki tozotala biso ba mama oyo toyamba Yesu kati na bomoi na biso makambo oyo tozosala ezali koedifie te
batu o baza kat na mokili nde tolobaka bayebi liloba nzambe te bakoya kat na yesu ndenge nini soki biso toza kat na kolo toza ba exemplaire te donc biso toza kat na kolo faut toza ba exemplaire po ba mama na baza na mokili pe baya batika zakala hande bazokanga mibali po baya kat na kolo parce que tozomona confusion ezali ozomona ke no mwasi o asambelaka ayebi nzambe mazosa makambo o za dinte comportement devant les gens azoté dans mon bali na ye devant les gens azo manquer mon bali na ye ce ko yebisanga tango muto ayebi nzambe te azala elem supe mon bali na ye pe azala pe malamu te na ndako elem supe mon bali na ye pe arandaka ye heureuse te tika manquer na ye respect soki ezalaka na ndako boke suki zango na ndako mais pas dehors parce que biso tant tokotala ba parents oya biso ba parents na biso zomona ke maman na papa ngai ti naza boti ba parents nga bakufa na tikala ko mona te bitika batikala ko so na bango mi balé papa na maman mais toyebi ke kat na bango il y avait des problèmes parce que on est des mariés parce que kat na biso pe na ba couple ba problème ezali ba problème na biso to régler ngo na kat ya non mais parce qu'il faut to régler ba situation na biso na kat ya mariage et non libanda parce que suko bato baza libanda ba ya kat na kolo comment yango bazo kende ba comme na point ba kesala makamba bazakala ha d'autre part bazana bango na raison parce que ba moni ke non kat na kolo il y a toujours des confusions yango mon bazo kende bango libanda sikonga na olobani yango na biki non naza d'accord te na makamso sezoleka izoloba ma donc bato yamso sunga la pesa bango raison ba mama ya zakala ha donc ba mama bazo sala ngo na niveau ya soki ya gambela soki toki ya kitambo so ba marché nini oza so na Congo donc ngana olobani ba mama siki bazana bango na raison ba kanga mibali na bango na zakala ha mais Lisa bibo na raison non maman Elise baroki za na raison te ba mama na parce que il faut toujours ba caractère na biso côté musolo ba ki bien ezo senga bizaleli na biso bizaleli na biso nde ko permettre bato musu baya kati na Yesu. Ce n'est pas dit que ceux qui babizaleli za mabe bato bakoko ya kati na Yesu te to te ya liloba na Nzambe toucher mitema baya kati na Yesu. Muto akutani na Yesu akobimisa bafui ya malamu. Muto akutani na Yesu te akobimisa bafui ya mabe. Yo kasi bato nyonso bazoya kosambela nde bakutani na Yesu. Muto akute na Yesu ndako bimisa mbuma ya malamu yango ifoto te ya liloba na Nzambe partout pour batu bakutana na Yesu oya kuta na Yesu azana solution. Est-ce que les mamans, tout le monde, ils viennent à l'église et ils ont déjà rencontré Jésus? Bakutani na ye, recevoir Jésus c'est bien, mais pour le recevoir, il faut la rencontrer. Okutana na ye. Yango soko kutana Yesu solution ezali. Merci beaucoup maman. Maman alobi il faut okutana na Yesu. Restez vraiment branchés sur congofrance.com boza discuter. Bon mon aka ndenge zabu maman débat awa alobi il faut zakala alobi te to kendete. Restez vraiment branchés bozala vraiment discuter maman bibi. Problème mususu ezali. Blème mususu ba maman pe ba okanisa ba bonheur eza soki aboti bana. Moni ba maman mususu pe abi anga nazala nga na bana na ngai 10 nazala nga na bana na ngai 5 pour nga mobali na nga abimate bonheur na nga na pesi ya pesi mobali na nga ya mwana bonheur eza bana te tomona te mobali lelo aboyo asundoli même na bana o boboti na ye bonheur ezali bizaleli. Bonheur au balobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, les caractères. La Bible dit, ayez en vous les caractères, les sentiments qui étaient en Christ. Une femme qui a le bonheur, c'est une femme qui a le fruit de l'esprit. Il a l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance. Une femme a un problème et a solution. Alors caractère bizalel, bonheur ezabanate, bonheur ezambongote, bonheur ezali bizaleli. Bizaleli ya malamu, bizaleli ya malamu. Yango aneza bonheur. Femmes, soyez vraiment soumises. Congolais, vraiment, tous à la base, femmes exemplaires. Les mamans, tous à la vraiment soumises. Tous à la plus heureuse du monde. Tous à la vraiment plus heureuse du monde. On a séparé vraiment dans l'émission Oyo, boss des boss, Didi Dipumba, a disposé vraiment Congo France pour ma maman. Ma maman, il faut vous en aller. Sur le www.congofrance.com. Au moins, maman, ma solo, ma maman. Alors voilà, tu commis presque na suka ya émission na biso ya zakalaha na éviter ceux qui maman Élisée aza d'accord sikoyo na makambo oyo mama bibi azolo bakoto yo que ozoaka kisite
maman ose encourager au lobby que non bazana bango na raison. Est-ce que au comprendre que maman il faut pas qu'il na elongi nzambe, il faut pas qu'il na église pour pas trouver bonheur na bango. Ouais, là je suis maintenant convaincue qu'il faut te luka elongi na nkolo parce que une femme ndenge tozolo basiko une femme azali bonheur pour na mobali na ye to pour na famille. En tout cas vraiment ba maman soki to bungisa ki espoir na biso tozonga kati na nkolo parce que epa ya nzambe nde solution ya makambo nyonso ezali zakala ha ezala ngo na solution te ba maman parce que lelo okokanga papa na zakala ha ezali kisi oyo eza na badele nango parce que soki oli nango mama operdre na yo mais kati na nkolo soko kangi mobali na yo kati na nkolo mama ya libela na libela ndeti nga bona ebike na kanga na ngai papa bienvenue na ba prière parce que na zoa na ba prière na ebike na nzambe nde tokolonga ba mama to ya kati na kolo to luka elongi na nzambe na ndenga bosolo parce que soki na yoki ndenge mama biba lobi ke non eza na bato mosusu bazoumela kati na etonga me bayamba yesu te bakutana na yesu te na chemin na bango mama luka nzambe na ndenga bosolo fongola motema na yo disposer temps na yo po na nzambe ndoko trouver solution na ba problème oyo za nango makambo azakala ha okotika parce que lelo okanga mutu mobali ya batu. Puis en plus, bato kanga pe batu mibali ya batu oyo azana mwasi na ye na ndako okanyi na zakala ono susute donc ma ba maman tozonga kati na nkolo de te retrouver solution na ba situation na biso nyonso oyo ezotungisa bomoi na biso. Maman Angèle nga na sepeli mingi mpona émission oyo toye nango kati na esika oyo mpona bamama toka vraiment ndenge balobi ke biso bamama tozali bonheur yango tokotrouve yango na église parce que la Bible dit que la prière répond à tout. Donc ce que vous bondela une église oyo koluka Yesu wana pe akorépondre yo mpona situation na yo ya libala po biso bamama ndenge tozotambola koluka zakara wana me totika eloko wana eza lisungi te. Yesu nde mutu asungaka biso, Yesu nde mutu apesaka biso nyonso oyo tokoluka na libala. Amen. Amen. Maman Angèle alobi Yesu nde nyonso, nzambe nde aza nyonso, nzambe nde aza akangi nyonso tu. Ti tozo vivre boye pe moto za nango makasho toza nango makasho biso toyo sala émission o ezaka nzambe. Donc makasho pe ba maman o bazo sala po bazwa zakala ezaka makasa nzambe to sala nango. Le contraire to que n'est pas zakala to zonga vraiment na elongi ya nzambe to zala vraiment déçuté. Ba maman to zala déçuté mais kozonga pe et pas nzambe. Ezala te que ba maman pe obimi église sans pe o rendre mon bali na heureux na ndako. Maman bibi ba maman mosusu awa bino bozoloba ba maman babima bakende église et comme maman pa na sala musala te na koluka bonheur maman pa lobi ke non na onde eza na kolambela papa ka so na ye maman pa lobi na kende ka veiller or papa pa za na besoin na butu nyonso tu wana ezo compter maman ce qui a enseigné nzamba kopesa ye maye le boanya parce que Nzamba lobi une femme sage bâtit sa maison. Nzamba pesi moi si sagesse, maman akoyeba kozala organiser ya koyeba ko partager. Oyebi lelo ke papa zana posa, oyebi si pasteur, papa zana posa na rola na ndako. Alors eza mabete. Ce qui po ye église yebaka koto saneti ngai lelo na une émission na sina lambeli papa pondo alimbondo na lambi madesu ce qui tembe moko na bina okoke na tiki nyonso naza ya kinya parce que balobi autonga église il faut banda na ndako nona sina tiki kuna baza ya kimia yango na biso mama ozo église ko ya tiela biso ba pasteur trouble te papa bando lando a tira des autres bongisa na yekuna la Bible dit chercher la paix avec tous pesa bango mbote na pesi kaka mbote na ba mama nyonso o balandi émission oyo nzamba pambola bango koma o bazaka ki bonheur bazwa bonheur au nom de Jésus. Amen. Maman Élisée. Maman Élisée, on peut sa papa bienvenue là. Amen. Chou d'amour. Je te salue là où tu es mon bébé. Donc, d'après si au niveau de la gamme mobile mamboté, bah la nzambe nyonso, batu nyonso o ba olanda émission o na ebiki bozala de suite na ebiki prochainement bobenga pobo kabiso susu na site oyo www.congofrance.com. Vous allez dessus. Amen. Merci beaucoup. Maman Bibi. Gana Pessimbote, d'abord na Koria Christ, Église Mobimba.
napesi mbote ba mama na kati église napesi bino nyonso mbote ba mama nyonso ata bakenda ki église te mbote nzamba pambola bino puis je donne sali à mon époux papa Guy Willy Simbu Mambuku et à ma fille Gloris et à l'église que je dirige mission évangélique La Nouvelle Gloire. Tout le monde, bonjour, je vous aime beaucoup, Église Mouvement Nzambe à Pambola Bino. Merci vraiment na balandi o balandi biso na congofrance.com émission o ezalaki vraiment pour na ba maman pour na ko interpeller ba maman ko l'accès sous ba maman makambo o babungaki bazongela ngo sous malam et j'en profite ya ko saluer sous Junior Bukasa Bookson na Suède manager ya congofrance.com Franck Stemay, je te salue. Je tiens à remercier Frère Bienvenu Landou au Azana Kata Studio musique et Azo Beta musique na Kata Studio vraiment Azo Lamba et album wana et bima isusu kalamingite album Bozoa si je vis c'est en Perside Ngalula na Angola lisusu yepaza na Kata asi abimisi déjà il est déjà ma solo neza libanda Azo teka déjà album na ye boko zala dessus te Papa Guy Willy mobali ya maman Bibi Papa Guy Willy bisiko zali mbote na yo topesi susu mbote na maman Véro de la gloire na kati ya église ya maman Bibi maman Véro de la gloire abi maman grâce ko bossa na ngai te Papa Alain PM lisusu aza musicien chrétien ye lisusu aza na kati ya studio ye lisusu azolamba lisusu musique aza pe mokambi na kati ya église ya Mama Bibi Papa Benjamin Kabemba ye pe lisusu na pesie mbote au nom de Jésus. Alors là je vous dis au revoir et à très bientôt na ba émission na biso mosusu ozoya Nzambe pambola bino. Au revoir.